comédie bazola nanga bobongo la mitema nzamba ebisinga va frapper bino na 10 lèpres. Dieu va frapper tous les comédiens. Et na 10 lèpres et frapper. Et puis na après ça va comédien va la frapper. Oui, et na 4 comédiens va encore maboma. Et 6 ba okufa à part ba okufi. Na pesi bilembo. Ba comédien no ba tobola ba matoi. Mutu toi ça la théâtre. Son moni ba tobola li tueza signe. Et il y a signaux, il y a ma science occulte au côté. Il y a un monde cabalistique au côté. On va te balayer solo. On va te balayer solo. Personne ne va tatouage. À partir de tatouage. À partir il y a le colo tatouage. Et dans ma colonne quand on a mingi ba singa, ba chaîne. Et ba signe aux zamba qui singa. Baza parmi les comédiens, ils ont côté ma bien à théâtre. Quatre comédiens na biso, la plupart des comédiens, baza vivre la vie à homosexualité. Ça va frapper bango. Basa ma bien mingi. Yango remarqué mbula mo rebetaki ni elanga mikolo otoleka. Et puis mbula na betaki poni. Et zamba lobi façon yako frapper, yako zongisa bango et ça va liwa. Il y a 3 comédiens baza na poison. Ah bon? Oui. Et puis moi quoi leader. Comme on est bali na e. Aza na poison. Ata bon na poison dans autres. Musu comme électre bani na S. A na poison. Zambé singa bati à cause d'entourage, jalousie et haine. Allez, ça joue les parties les plus forts de la spiritualité Boutou. Papa travaille pendant la nuit, c'est pas facile. Même si tu es bon dans Boutou, sur prière à Boutou, il y a 4 fois prière à Moï. C'est facile pour nous voir quoi ton stade. Mais à côté par rapport, et je dis que non, oh, à la fanité. Parce qu'ils habitent Tumba Boutou. Tout va tourner sur un stade. Parce que voilà, on a des mondes spirituels dans Zambé. Mais on va tourner sur un monde satanique, la spiritualité satanique. Alors, on va tourner sur un stade. Au bazar va pagano. Aux hommes, on a la spiritualité à ma casse. Parce que bateau va dans un stade. Ceux qui osent la spiritualité à Zambé. Dieu va te soutenir. Mais si on a un monde un monde satanique, vous avez un cimetière, un vokaka. Papa, tu vas dans la stade, on a la spiritualité pour Zambé. Mais on a un cimetière. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que bébé ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oh yo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba oh bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, oh bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquango na ibaki. Shalom shalom peuple de Dieu de partout, vous recevez cette grande émission la radio chrétienne avec Yves Ipal ton seul de temps de faux. La friande avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D143. Merci à toi Mika Badjinde, toujours longueur d'avance notre lobaka bisona bino toujours kende molo molo donc toyebi ndengeni makamanga bandaka. Alors merci na Poupon du Bonakata Canada mon ami, merci na Christem le Fiti mon ami privé na pesi bamotebele na maman Emilie Mamotema tous pepele mbetel maman Dikelemba et Billy Vumuka Fondation Tosunga ba veuve de orphelin na bosani opete yanga Katia donc Giclair Mela na Katia Dubai wala bamotebele na le président Kadima oui to winner toujours longueur d'avance ne lo bakaka. Alors l'homme de Dieu tous années awa azali bongo mosai na Nzambe mosakoli ya ba compliqué yé a traiter plus makambo za compliqué ya yaka po Nzamba pesa ye mbela wana yako
bon de la pour la bateau bazana makambo un peu compliqué. Alors le révélation ils allaient belé tout ça ba sujet belé tout solo la awa na ya ba compliqué pour te bien ngaka bongo mosakoli. Voilà l'homme de Dieu ba do bota la biso li lo bana ba congolais congolaise bota la biso surtout plus na ba chrétien oyo ba monio lisusu lelo na écran na bango. Voilà na pesi bino mbote et ya bino prophète ba dossier compliqué au boyebi ngai église d'Angezwami na Matete na quartier Baumbu et c'est que église Ezwami et mususu za na Kwenge na même quartier parce que na Kabola instance dans ma Baumbu instance mususu na Kwenge na Matete na commune na Matete. Voilà le prophète est là parce que naza prophète ba dossier compliqué ngana traita ka ba dossier où il ekeli mutu asuki hôpital médecin est compliqué ba juge compliqué ba avocat doit bateni na osala juge doit bater munganga sanzi abengana bidona suki maele suki alors esika maele na suki ba médecin suki ba juge suki ba avocat suki ya mobali na yo bana maele na bango suki ya nzambe bandi. Alors naza prophète ba dossier compliqué. Alors on a combo nanga prophète ba dossier compliqué le prophète Abraham. Alors on a traité ka cas compliqué. Oh, le diable a compliqué, a compliqué au libal, a compliqué au vie, a compliqué au santé, a compliqué au voyage, c'est tout ce qui est compliqué. C'est-à-dire tu constates que vie n'a compliqué, na musala, na koteka, na voyage partout, dans tous les plans. Ils ont compliqué les prophètes, il y a des dossiers compliqués, ils ont moko ou il y a traité ka moko compliqué. Au moins que dossier na yo rumeli, dossier na yo et comme vraiment ba minganga ba kokate ba bi maladi otokokite okotanda makambo simbagate les prophètes là o ya bina ba dossier compliqué yango lelo taye awa pona ko traiter ba cas yo mutu wana cas compliqué li bala compliqué o botakate c'est la complication c'est-à-dire et mutu compliqué ba vie na biso c'est Satan selon Jean chapitre 10 il dit que le voleur vient pour dérober et détruire égorger c'est-à-dire Satan da ka ko détruire ba vie ba na nza yango toye ko zongi c'est loko ne sika na yango yo mutu olande misho oyo landa ngo tina suka parce que makambo makase zawa o na koloba awa papa. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Le somme pour que tu aies un sujet de Lelo. Kolo to pestio merci Nzamba Israël. Oloba ki na ngai oza prophète ba dossier compliqué au tindinga na mokili dans le monde pour aller traiter des cas compliqués. Nzambe batu nyosho ba Rwanda biso partout dans le monde. Au bazala ba dossier compliqué, maladie compliquée, libala compliqué, musala compliqué, man santé compliqué. Nzambe lelo ba zo ba solution ba zo yano parce que lobi ki na tinda ki loba peli loba e kangolaki. Batu nyosho ba Rwanda misho, batu nyosho ba Rwanda partout dans le monde, ba bika ba témoigner bola munayo. Merci na pambo l'équipe nyoso papa na biso Yves na papa na biso caméraman azali filmer bande ko nyoso bola émission oyo l'équipe mbatu za la béni na komwa Jésus tika émission oyo édifier batu babongo la bitema batu ba la émission oyo et même implique na ba vie na bango na komwa Jésus amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien tonto yeba papa o azali bon ya molimo il y a un dossier compliqué, papa Abraham. Ok, ngai papa nanga molimo azali. Alors na outi na banda l'église les 4 messagers, il y a Nambiza Delvo et pas pasteur Robert Yangambi et sika na uta ne papa nanga molimo. Na l'église nanga na uta yangwana lelo da bima kuna na voix moko officielle mais pour le moment na banda ministère nanga moko parce que nzamba bengaka nga après ça nga mission parce que uta bo mwana nga nazalaki baninga nanga babala miki bande ko yana ba jouer moni ba jouer bala miki ata jouer baby papa moni bala miki balinga miko baby ça va jouer papa ko sombele munduki sote loko momutuka etambola radio moni bala balinga ko fina ko fungola ba jouer mona bala so ba fungola baby si kaka ngam na zong sango correct bala miki balinga nanga bala miki bayaka pa nanga mona papa jouer baby nga na zo bongisa da banda c'est une nzoka za ki message nga na ndo yebate nde sikola bandoto bandi ko lota yango parce que nga vi nanga na koli na via complication mama nanga botika na complication mama nanga ndozo adokumba zemité ozoko papa c'est-à-dire zemi nanga même kota na complication c'est-à-dire vi nanga na tangi même classe na complication ndengo mona ke na mboka na biso mutu fatanga ya primaire hein pas école primaire une école balataka coupé
Mais nga na tanga na CEO, faut que ta pantalon. Mais nga na tanga école secondaire na coupé. Vous comprenez nga? Non parce que na émission qui na colis na complication, na tangi na complication. Vous comprenez? Donc mon pantalon exaté. Mon pantalon exaté. OK. Vous comprenez? Ça dit et puis na tanga na ba classe normale, tanga ba classe musu na sota. Ça veut dire quoi? Na 4 écoles. Maître à Zotang Sabison, elle a la deuxième année, deuxième primaire. Maître à Zotang Sabison, on a déjà ma révélation, oh, ma maître retourne. Ça dit, tant que maître bandi ko tangi ça, on dit que tout poser ma question, on a répondre en avant, maître et pécier liboma. On a sorti la classe. Vous savez, on a sorti ma classe, on a némoko, on a 2 fois classe. C'est-à-dire qu'il tellement maillé, mais moi, on a maillé la kindoki. C'est-à-dire, à tel que bébé n'a qu'à l'école. Il faut que nous sango. Non, ezaki langage on zamba ndo mimanga parce que on y vit à David. David pendant comme un roi, nzamba zongi saki ye aboko la bampate ya papa nae. Na zamba. Oh ezaki langage, oh zamba wana bampate la bazaki batu mba oh il faut David à gérer. Ezaki prophétique. Geste David parce que bande ko le tomba ke na bitumba parce que dans Israël école ezalaki il faut moi na tout à côté d'une école de formation il y a la soda militaire. Vous avez ça dit mais il y a David à côté d'une école de formation militaire et tant que soda pas que nous rebondir la mboka. Mais papa David a vu David à boire qui est na zamba. Vous avez à Keboko la bampati. Or ezaki langage mon prophétique que nzamba autant c'est David nengo doit tant que gérer bampati de la même manière on gérer mboka. Israël. Aux hommes, on a siko. Nde siko déjà n'a pas jamais de former ngai, mais nga nande ko comprendre ngote. Nande ko réparer ba jouer na réparer de l'eau batebebi nanda ko fo ngai faut réparer yango. Et puis correct. Alors nde ko la na une vision, nzamba lobi nanga au moins nous réparer ba biloko ba jouer zo be ba wana. Et ça ne réparer ba vie à batu. Batu on a ba dossier compliqué na ba vie na. Ça dit ngai mission na ngezali yako réparer ba dossier compliqué à ba vie à batu. C'est-à-dire mutu moko boye ana vie moko compliqué. C'est-à-dire vie moko satana aniatia panzi à BBC. Alors ngai mission na ngeza parce que nzamba bimelanga alobi nanga uza prophète ba dossier compliqué. Ya omena bima l'église ya papa nanga officiellement na ndenge ya porte ba libérer nga par rapport nde ba qui mettait port et banaba à part. OK. Ndenga nzamba tchenga pas par rapport à mission. Voilà. Et pour le moment, dans l'église, cité des affranchis, on a Zokamba, on a traité un dossier compliqué. C'est-à-dire, toi, on a un dossier compliqué. C'est-à-dire, dossier compliqué, tant, parce qu'il y a vie à Moutou, vie à Moutou, c'est un dossier. Vie à Moutou. Même Moutou, tu as un dossier mobimba, parcours, et c'est un dossier à Moutou. Quand est-ce que le dossier est compliqué? Tant que tu as un signal rouge, comme une étape de vie, il y a rouge. Ça veut dire rien qui ne marche. Liba les simbité compliqué, Kolbo t'a compliqué, Moussala compliqué. Ça dit partout dans sa vie, Abotiba a complication. Tout ce qu'il fait, qui est derrière la complication, c'est Satan. Alors, tant que Satan a compliqué, il faut que le prophète soit dans la dimension. Parce que le monde des esprits, tu as la dimension, la dimension. Tu as la dimension, tu as la 20 pasteurs qui ont mais chacun a la dimension. Chacun a la dimension. Moi, même à Kabouessa, il stade. Autant que n'a pas volé mon Zambé, évangéliste Kabounou Alessa. C'est-à-dire, papa a la spiritualité à ma casse. Mais tu as le Wastali, c'est quoi? Et l'action qui est déjà, il y a un quoi? Quand tu as la spiritualité, papa n'a pas Wallet, ça lui colle ma casse dans le monde des esprits. Des kilomètres et des kilomètres. Tala écart. Il y a bêti dans Boutou veillé et na Tongo. Or, na Boutou na moi. Vous comprenez? Pierre a travaillé pendant la journée. Et pardon, pendant la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. À ce le côté. Vous comprenez? Ministère à Boutou. Mais à na moi, tango ba côté na Christ c'est boire de l'autre côté. Mais tandis que travail à Boutou dans la journée, il y a Boutou dans la rapace. Vous comprenez? Mais si voilà, ça joue les parties les plus fortes de la spiritualité Boutou. Papa travaille pendant la nuit, c'est pas facile. Même si tu es bon dans Boutou, si tu as prière à Boutou, tu as 4 fois prière à Moï. Ok. Dans le monde des esprits. Dans la Boutou, tu as 1 heure du temps. Dans Boutou, et alors Boutou a sali 4 heures du temps à Moï.
Dans le monde des esprits. Il y a un moment Jacob, pendant la nuit à Kangizam, Abina Rotika Oti. On les a prié, papa, on les a prié. Il y a un moment où on les a sali wazé quoi. Parce que, à travers pendant la nuit, vous comprenez? C'est-à-dire, à travers pendant la nuit, si on a moui, et ça qui facile pour nous wazé quoi tourner ce stade. Mais à côté par rapport, et ça que non, oh, ça la fanité. Parce que ça bi tumba butu, ba tout va tourner ce stade wana. Parce que voilà, à d'autres tourner ça on a des mondes spirituels na bonzambé. Mais ba musu ba tourner ça on a un monde satanique, la spiritualité satanique. OK. Vous comprenez? Parce que voilà ça tourner ici marty na spiritualité ya bonzambé. Oh voilà ça sali. C'est dans le monde des esprits à l'écolo. Mais ce que vous voyez quoi dans le monde satanique, c'est des esprits n'est faibles. À la bilo comme assez. OK. Vous comprenez? Talent la mission sur baton ici stade. Au bazar ba pagano. Vous comprenez? Ba la spiritualité makasa parce que bato ba na stade wana. So qui osa la spiritualité bonzambe, Dieu va te soutenir. Parce que Bible dit que mutu mota koye pas dans sur tata bengiete. Là c'est Dieu qui fait parce que Dieu qui fait l'évangélisation spirituelle. C'est Dieu à travers la prière tu peux activer. Vous comprenez? Il y a un moment où tu as dit pour toi, tu as dominer le quartier, tu vas dans le stade. Mais si tu as un monde un monde satanique, vous comprenez? Tu as un cimetière, tu as un vokaka. Papa, tu vas dans le stade, tu as une spiritualité, tu as un cimetière. La première année, tu as un martyr. Tu as un martyr. Il y a des années. Il y a des domaines spirituels, il y a l'écolo. Domaine haute spiritualité du colo. Aujourd'hui, papa, bateau va utaki wana. Na webi ça plus de 4 stades et ça a combien de places? 80 000 places, mais na webi ça yo 120. Mais na webi ça yo net indeko abetaki ya mpagano ou abetaki na stade. Abetaka 35 stade plein. Vous comprenez? Na webi so ngato na tali stade boy. 80%. Vous comprenez? Bazar ya monde physique. 80% dans le monde de ténèbres et puis dans 80% 50% dans la métropole. Je vous dis dans 80%, 50% dans la métropole. Nécropole Kakao papa bibe meko la mou que zo stade. Bazara batute baba lima. Et na 30% on a aussi 15% na Kinkole. Cimetière Kinkole wana. À partir du concert ils allaient na concert ya Boutou. Concert et bandara déjà remarqué bon bakota kana ba 18h. Er na bango moko der ba cibla au moins li konga ba na pandila dans la 12h na 6 na bouté comme à erni 18h hein parce que à 12h 6 vous comprenez voilà 18h 4h wana ke bana remarqué ba mission na nyoso bakota r wana c'est-à-dire na r wana nde ezaka r oyo ba milimo wana ya kasoko kota la stade donc c'est que na par ya waze quoi a rataki décollage déjà parti à pasteur Walesa na butu moyen qu'il ça les messages mais Walesa tu fakié avec ça qui déjà makambu na ye OK il passe des araneni parce yo on l'a dit mais Walesa te Walesa déjà a préparé qui stade wana déjà ozomona bato ba betaki avant Walesa ba sala ki ba plein oui bien go na stade wana ba betaki ba pagano ozomona tant Walesa yé a coûté le terrain à Robeba. Parce que Walesa a joué dans le Hollande qui était 2 jours avant un stade. Pour moi, il a à guider. À côté de Foukami, mais c'était pour neutraliser. Et là, Walesa a pour neutraliser la force. On comprend? Et ma parole sur l'état dans le stade. Parce qu'on a planté Jésus-Christ au centre du stade. Et tant qu'on a invoqué mon petit, full au salagi. Ok. Parce que Walesa, quand on a aya kuna le terrain et ça robeba ça dit a meki ko chabi ko placer biloko na yi et simbati OK abunda ne simbati a senti que contact exacté OK nde à partir à wana aja ina choité no moni pia ko salami wana maintenant conseiller parce que bango baza batu ya ba monde moko mystique vous comprenez na conseiller à mater sur la maison. Ah que ne sous luka
Yo mosene nzambo conseil. Comment on a bien Bible lobi muto sala malamu akoba na sala malamu. O sala bakoba parce que yo kan singana wazi kwa d'abord ngana oteni. Parce que ça a non incrédible. Il y a un verset moko za na ngoya makasi. Il y a un témoin de Jéhovah, semble la raïli nzambe, azape chrétien. Na lobi na kita dit que chrétien. Bible lobi mot chrétien ça vient du mot Christ. Tout ça la modèle. Est-ce que wazi quoi ça modèle à Jésus? Quand on a Yesu nenga za vie comportement Jésus. Hein? Est-ce que Jésus ando bini la basi? Ando yembe la basi. Lelo pe tozo mona ba chrétien belé, baza ko tengama. Toto mona prophète mo pe na matete na bino kwa kawa. OK. Ba oti ko témoigner pa ndeko moi si na ko se comment moi si anga auto témoigner wa. Abi ke azakana mobali na ye. Prophète wana abimaka na ye sans préservatif ba pasani ba rapport ba suta ebele ce que abimisa ye milimo ba comment bimana ya o se mbanye pardon voilà za prophète ando kaza misama be na ye biga bato basala bato ngana ye bi basala nza malamu net ba wale ça ba papa na biso basala fierté évangile via doté ya Yesu na mobimba na ye aza fidèle na tala apesi moi sine bis na cher na on a martyr alandi ki apesi moi à même l'église na tala fidélité de mwana papa na laksaka. Attends, papa, mon exemple. Après, si moi, si ne bise les peuples en plein air. Vous savez, ça dit, Tolingi n'a tant commis, va ventiler, va continuer l'évangile. Il y a un moment où papa n'a contre l'acte de moi. Parce que, Kobim, ça m'a tout démon, il y a ça la macan. Apôtre mon côté, parce que nous sommes fondés par les fondements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Mais il y a ça la macan. Aptomani a ça la macan. À ça la côté. Mais où tu as pu? Et ça va finir attendre de la fin. Voilà. L'homme de Dieu, tout le monde il est là, mort subite. Et comme on s'appelle moi Mingi, donc ndeko mort brisquet, côté, surtout plus un artiste. Et comme comédien nous allons aller à la mouille. Mais yo kana le bisayo, papa yoka eza ba comédien bazola nanga, ba comédien bazola nanga, bobongo la mitema. Nzamba ebisinga o frapper bino na 10 lèpres. Dieu va frapper tous les comédiens. Elle a 10 lèpres et frapper. Et puis, après, ça va comédie, on va la frapper. Exemple, elle a une hostilité. Oui, elle a 4 comédies, elle va encore ma boma. Et 6, elle va koufa, à part, elle va koufi. Elle a 6, elle va landana. Elle va koufa, elle va koufa. Pourquoi? Elle n'a pas si bien. Elle va comédie, elle va te voler, elle va te voler. Moutou, toi, ça va théâtre. Son moni, elle va te voler, tu es un signe. Il y a signaux, il y a la science occulte au côté. Il y a un monde cabalistique au côté. On va te balayer solo. On va te balayer solo, personne va avoir tatouage. À partir de tatouage. À partir, il y a le colo tatouage. Et dans ma colonne, il y a mingi ba singa, ba chaîne. Et ba signe aux zambala qui singa, baza parmi ba comédiens au ba côté ma ben na kata théâtre. Na kata ba comédien na biso, la plupart ba comédiens bazo vivre na vie à homosexualité. Bazo vivre na vie moko ya ma be makasi parce que nzamba pesi voix canal. Yakobi bana mutu et ça la voix oyo normal oyo Bible la kisibiso. Mais bango ba comme même kobi bana ba na nenga ba sima. Exemple si que ba sima tant de la fin ça va do frapper bango ba sali ma be mingi. Yango remarquer mbula mo rebetaki ne langa mikole otoleka. Et bi mbula ne betaki poni. Mais nzamba ebisinga lobi mbula na ebeti pona ko sukula masumo ba comédie na mboka o ba comédie ba zo sala mabe ba crime mingi et nzamba lobi façon ya ko frapper ya ko zongisa bango eza ba liwa mais ba musu ba za ba sala nzamba te to makam na bango ba zo sala eza ba je ba zo sala to ebiango eza ba fongo to makam mama to bomba so logo te to bangelo logo te to ba makambo to zo mona. Parce que tu as un temps où tu as continué à être comédien. Tu comédien va simba kisi, tu comédien va comme pédé, basi, amibali va comme pédé, tu comédien va comme vivre une vie homosexualité, mibali na mibali basi. Ozomona, bazui basini oya mabe ba tche bango remarquer omona la plupart basini azo pesa yo. Est-ce que tu vois la première lettre ba comme na lobi na yo boyi. Tu vois ta lettre que na lobi na yo boyi. Antoinette. Na lobi na yo boyi. B eza kinga. Zamba zoboma. À part ba liwa, bambo et puis les ba comme aboma. Ba musu muzamba oboma bango. Mais à partir il y a ba lettre na ko epele na suka parce que avant de clôturer émission, na ko peser to ba lettre parce que na ko epele ba première lettre na bango. Ya ba kombo na bango.
Ozo nanga ma papa parce que ebele ba tiki nzela nzambe. Oh, ba comédien peut ba ko servir nzambe na éducativement pour ba éduquer masse, ba éduquer population, ba leader d'opinion, ils peuvent éduquer ba tout. Ba bon la mitema, ba éduquer ba tout civisme, savoir vivre na kati ba foi mais le oh ba se détourner pour ça là oh mission nzamba pesi bango parce que ba comédien pesa ba pesa bango mission. Même na kati ya musala nzambe à partir ya réalité ya ba repère ce conseil parce que la kati ya mateya to na mateya musala ba eza conseil eza mateya musu pesa ezali éducatif autoterre même na l'église eza message mais bango ba bimi ndo un message ba kotisi makambe na kati na empoisonnement mais pour te dire il y a 3 comédiens bazana na poison. Ah bon? Oui, et puis moi quoi leader comme on est badi na Aza na poison. Ata bon na poison dans autres. Mususu comme électre bani na S. A na poison. Nzambe singa bati à cause d'entourage, jalousie et haine. Ah papa tika. Mais l'homme de Dieu, likamoyo ba sala nzambe ba benga ba comédien et belé en tour de rôle, ba keda, ba sambela. Balongo na molimo on a déjà ya kufa wana kate papa elongwa bien te bango ba sisa délivrance parce que bi que soki molimo ebimi na nzoto amutu et que ndaka izonga 7 fois plus fort. OK. Parce que bango aza hormone na église le lobi akimi obandi service na banda ki moko service à délivrance ça biloko ebimaki na nzoto mais mamingi mais oui makamsu to kolo babo eta yebi azo landanga moko ki même ko tubela abi papa soumanga na prière parce que na mo lala na l'autre bandoto eliwa mais to bandi prière we paf akiminai balingi prière te bana vie de prière te on a domaine na bango nde satan na koti pona ko agir. OK. Et pona ko frapper. Si ko basa ndenge nini po mais balongo ils doivent se repentir sincèrement babongo la mitema ya solo bazonga na nzela bazonga na Jésus qui de Nazareth parce que yeso fongeli bango mitema. Et la plupart va communier na biso. Zamba sali bango ngolu, bandaki bien. Dans la génération il dit bosso ya kala. Est-ce que no kufa ne ba kufa lelo? Ezaki liwe ezaki bongote. Mais deuxième génération to koti nango, na troisième génération bazoya. Maintenant ba liwa. Mais ba on lobi eza makambu tanga mupe ba agent ya DGI nanga mupe ba ndeko snel bata pousse be ba kufa kala bango bomona parce que ba yebani mo mingi baza na célébrité moko boye yango moni bozo mona bozo remarquer ba liwana bango ba tutu ba kufa na bango bozo bakela bango kala papa ba tutu ba kufa ka mais faut voir ba liwa ndenge nini tala ba liwa bazo kufa ouais ba liwa nzambe trop bien on liwa nzambe ba liwa bazo kufa ba kufa trop jeune et puis ba malade ndenge nini ba malade moko bizarre. Mouta kufa nenga normal a koli a comme na âge moko peut-être oui c'est normal mais baliwa na bango te baliwa na bango baliwa moko mystifié baliwa moko satanique. Na ngote ya bandeko o ba otala biso ba kota pe ba gris lelo ba benga bango ba magicien lelo pe ba benga bango ba PD ba benga bango ba lesbienne mais ba nga ko masquer makambo ba batama bala bandako musupa ba ngafuna pasola kaka le zolo on a tobola zolo nanga comme ça beauté ya musupa bi kotonga fu basala nga piercing musupa bi nga na tatouage oui ça bango nini na ba congolais ba otala biso surtout plus na ba comédien na tigelo pour 5 minutes otia pe bana na nzambe lilo bana nzambe éclairer bango numéro de téléphone prière na suka na ba o bazala makambo songolo pakala et sunga bango merci l'homme de Dieu. Vraiment merci beaucoup papa Yves na libota mobimba naza mosali na bino nzamba tindinga pienga mission mais pour na ba comédien nzamba pienga mission ya kozongisa bino na nzela nzamba lingi bino botika ba pratique mabe boyamba Yesu lokola mokonzi peti bobika Jésus-Christ a fongoli motema na ye na te ya bana nzambe bana na biso partout dans le monde na kati ya Bible ezala mwana mwasi mo babenge une femme de perte de sang tala mwana mwasi azaki na kombo maman na tata babota ye bapesa kombo mais kombo tata na maman bapesa ye à cause ya makambo ya réalité ya dossier compliqué dossier na ye effacer kombo na ye papa eza pasi tala mutu abotama na kombo nana ngwa botama na kombo na mokili sans pourtant bapesa kombo te même Jésus abotama bapesa kombo mais
awa to moni mwana mwasi bazo benge Bible pesi kombo na été ba benge mwasi kotanga makia une femme de perte de sang azaki na kombo mais ba réalité esali ke kombo ba papa ba pesi na maman na ye eza étouffé et ba benge mwasi kotanga makila. La Bible dit c'est quoi? Bible que abungisa ki il a tout perdu, tout vendu. Nyoso la ki na maso ki lobi côté mais mu kolomo ka décision na lobi boy. Prophète va dossier compliqué. Ozawana peut-être Hollandi ba prophète belé, Yoki ba prophète belé, peut-être posa dessus na ba quelques-uns. Oui, quand on parle de vrai dollar, c'est que faux dollar ezali. Alors le nzamba tindelio mo sali nzambe oya yeli boso na yo kolobela yo mto landanga. Tu vis une vie compliquée. Nengozana olala ka bien té. Oye bien que na butulo takaba ndoto mo ba esprit de mort, ba lando na ba nzete, ba pongi moko compliqué. Ozawana oyebi bien que libalo vandi ba seme ki balingote mobala kimayo atika na bana mwasa kimayo atika na bana ba epai yo epai ti lelo zwa mukanda te ti lelo vie na yo tambola raté parce que santé na yo comme paralysé vie na yo comme paralysé. Alors le prophète est là, il y a un dossier compliqué na yende pour un problème na yo mutu oyo akolandanga akobenga prophète par rapport à problème na yi ozawana obali mobo tate et ça dossier compliqué ozawana osala ka musala mbongo emona na raté dossier compliqué ozawana mobali akimayo dossier compliqué obotaka te dossier compliqué wana kata libala mais mobali apesa ko bolingo te ozana faiblesse sexuelle maman important ça libala les awapi nzoto na ki mobali etele magate. Siko moi si on a des champions, moi si moi na bato bali au pesi mbongo. Maman, et comme bon sali 6 mois beaucoup t'en a raté. Pourquoi? Parce que yo déjà va détruire à cause d'un dossier compliqué en autres na yo. Le prophète est là, benga prophète va dossier compliqué, na ko sambe la po na yo. Na lobi na yo, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui n'attend wana au temps des apôtres. La Bible dit, Jésus de Nazareth, il n'a pas changé, il est le même. Ceux qui a bikisa qui n'attend wana, n'attend pas au bikisa. Ceux qui a kangola qui n'attend wana, n'attend pas au kangola. Ceux qui a pesa qui solution n'attend wana, n'attend pas au ça parce que à bon wanité, maman, papa, ndeko, moi si moana, yo mutolanda prophète ba dossier compliqué, nabi obenga prophète, li kambouane rumeli, li kambouana battere pata, chacun a sa grâce. Bisonio so to andenge marote. Chacun a sa grâce. Peut-être au benga basé les camons et zakar. Mais peut-être que naza pasteur soit prophète asuka ya ensemble la pono za lobiko. Ko hésiter. Yesu a bon wanité, il est le même. Nenga bikisa ki moi sa perte de sang. Nenga za capable la robikisa. Ba bengi moi la moi so une forme de perte de sang. C'est-à-dire mutation la ba perte. Or que ça la perte est signe moins. Or moi za kolongola. Dans la vie on est balongola au santé. Vous avez moi ce qui toko mata mais okota. Mais à cause d'un dossier compliqué à maladie, au travers de l'épave, moi si et qui toko ya moi si. Hein? Pour même elamba et vendre dans les autres, il faut les autres dans la maladie. Dans la maladie et même la complication, maladie à cycle qui ndoki, maladie on est on met la kabaki style lelo, au sali 10 ans, 20 ans, on met la kabaki sobi garati. Non! Et ça maladie moko compliqué, il faut le prophète à complication pour la compliquer maladie wana obika. My God, Jésus. Ozawana na poto le en Afrique. Osalaboy, tu souffrais. Même si tu as les athées. Ozawana santé à malongé zate. Ozawana ça dit okoma liboso sima e banagati. Pourquoi? À cause de la réalité maladie ozonyokolayo. Na lobi boy. Yo mutozolanda prophète. Ya ba dossier compliqué. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout de suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu calindam.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 numéro nanga sobi qui n'a papier comment Jésus 082 28 66 155 082 28 66 155. Nabi bien 082 28 66 155. Ou est le numéro prophète à dossier compliqué. Ne pas sûr que bengingai o yama ngai mo na téléphone. Na kolandelo ba prière ngai na traita kaka ba dossier. Na chozo benganga wana zana dossier compliqué na yo. Na baba tout ba benganga ba problème compliqué erumeli papa na nyokwami na sali 10 ans na sali 20 ans likambu na ngai ezwaka solution te maladie nyokolinga na lobi na yebo na zana nzamba munene. Mon Dieu est tellement grand, il est plus grand, le ciel et le ciel ne peuvent pas lui contenir. Aza tellement monene qu'il koleka problème na yo likambu ne koleka na makasi lekio na makasi eleki docteur na makasi eleki ba avocat na makasi mais eleka nzambe te. Notre Dieu est puissant. Ozane sika kola les gens na kimete na butu pongeza la gâté, ça dit nyonso ayo compliqué, au kota liba la complication, au bota la complication, au bala la complication, même ndako vanda complication. Tout ce que tu fais dans la vie d'accord, au botiba na ba complication, na ba yo complication za vie na yo. C'est pas un problème. Zambatinde le prophète. Il y a ba dossier compliqué. Nabi que émission ko ya trotia ba témoignage. Bolanda ba témoignage oyo batu ba biki, batu ba zobika dans le monde entier, o ba zobenga prophète bana ba problème. Batu ba malade ya sida, mama ba zobika, malade ya tuber, ba cancer, mama ba témoignage eza ebele. Batu bazobika, batu babota raté, batu batambola raté, ba paralytique bazotambola, batu ba dossier compliqué et roumeli 15 à 20 ans. Maman a bengi na sambeli ponaye, moutoana biki. Parce que Bible lobby, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Le prophète est là et je vous rassure que ce que benginga, ton problème ne restera pas les mêmes. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'hésitez pas d'appeler le prophète et le prophète priera pour vous. Vraiment, na bandel numéro nangai. 082 28 66 155. 082 28 66 155. Ouane za numéro à prophète. Il y a un dossier compliqué. Bengangai na ressemble la pona yo. Et Zambé ako zangate kopambola yo. Voilà. Na komi ko chité déjà. Na lingna sur la prière. Il y a clôture. Moutou nyo soit dans un dossier compliqué. Na sambe la pona bandeko. Nyo bali banda mboka. Na wazana Afrique, na Océanie, na Amérique, na Asie. Na lobi fongola maboko na prophète assemble la pona yo. Na kombo ya Jésus de Nazareth. Nzambo lobi na nga naza prophète ba dossier compliqué. Olobi na nga monde entier ba robika na nzalo boko na ya ngai à travers likabo tchekati na ngai. Na komba Jésus de Nazareth. Moutou nyonso na dossier compliqué. Ana maladie compliqué. Kobota la complication. Vina iza na complication Nzambe. Soki alandi mission oyo, alandi matea oyo. Nzambe na nga par la foi en Jésus-Christ. Abika miracle. Na komba Jésus. Je lève ma main droite. Na déclaré guérison. Oyo kufaki na vie na yo. Et c'est quoi? Oyo beba kebonga. Oyo simba kite simba. Yo oza mukila te oza mutu. Oko defa te oko defisa. Nzamba sala yo elembo. Nzamba sala yo sin. Ozala David à famille. Ozala Esther à Libota. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Reçois le miracle. Mutu nyo so rolande mission. Soza na foi ya prière on a sali. Nzamba bikisi yo.
Bika bika moi Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Zambé nanga apambola bino nyonso na kombo ya Yesu. Amen. Tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele elobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe aobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na nzila wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce qu'on Sainte-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh. 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate okozotonga no mobimba yango jibe service ezaka kawa na Kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuket kala mingi te mokili mobimba abilo ozui donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a Célie, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.